ezata n'importe te nga moko nayebisa ye ndeni nakozwa oboye nakokana na papa ya biso kosaba jete donc papa biso afungola misu siko asanye oza bien te oyebi oyo mpe omuto opanda ozana yo moni mwasi nokasa boti mwana sio te osa desordre. Je suis la photocopie de mon père. Na kokana na papa biso na oyebiso ozwata idete. Donc bon bolo bana kutezata n'importe nga moko nayebisa ye ndeni nakozwa oboye nakokana na papa biso kosaba jete donc Mbote bandi MDG de TV mafuta ya siki ezali ngabilo grande dame avec un grand jika na cadre actualité bande ko babolingo to lisusu lelo kaka ndenge buti komona pe koyoka kola ya kolamuka bande ko kisasa makambo balobi mboke elengi kongo nde makambo ezangaka te yaya na yebisaka bino yo reva okoma star eloba papa mbatasi ya yo reva okoma star devenu star en tout cas pika pende parce que okutana makambo na yo bandeko babolingo kaka ndenge tozoka ba news tokutana na bamakambo na ba réseaux sociaux pa okoti na TikTok omoni video okoti na YouTube okutani na video bandeko namoni video ya jeune fille oyo kaka ndenge bomoni batie ba photo ya papa na ye balobi soi-disant papa na ye Mike Kalambai na lobi mais attendez biso toyebika papa Mike azana na bana mibale kombo na ye nani Shadari ezana ni Shadai voilà Shadai na Zayona siko oyo bazana kanti na bango ndo ya Mike botana kibolenga bombela biso secret ndenge nini na bino natala na malamu bandeko Nathalie Zolo ya mwana moi jeune fille Nathalie Zolo ya Mike ngalbi mais zaka ressemblance Nathalie elongi Nathalie makiki Nathalie na beauté mais jolie fille ko kaka neti ya Mike bakokana makasi mena mituni mais eza ba aventure ezaka ba ressemblance to ezaka ba kongolais baluka ba problème bandeko nayebi ke ba émission c'est salemi ebele balobi Mike awanga na mwana abotana kibolenge eza mwana na ye bamiso balobi te eza na mwana na ye te ce qui est vrai la fille bamiso ote mwana ye bon mutaye koloba ke papa ne Mike Kalambai personnellement en tout cas namoni video te pour natali ba video ya mwana ngo mwa ebele namoni video te atangi kombo ya Mike Kalambai mais alobi kaka ye akokana makasi na tata na ye sikoyo bazwi ba photo ya tata ngo bacheke Mike Kalambai mais la fille n'a pas cité ou encore mentionné le nom de Mike Kalambai yango to mituna eza ba congolais kane basaka ba problématique to eza penza ke azape mwana ya Mike Kalambai ya solo bandeko en tout cas personnellement na eko affirmer te ni ko confirmer bo tenir na regarder réseaux sociaux tambola kaka boy so yoki sango oye nango soki neti biso tolobelaka nyonso mais to conseillaka to profiter pe ka to pesa conseil na ya Mike na ye mwana ngo na bato bazoloba na au fait na bato nyonso kuta le baro na vidéo to ebi ke Mike Kalambai ezana bana mibale babota na Peniel avant Peniel en tout cas toyoka te toyebi te soki Mike azana na bana bota to mwana avant abala Peniel parce que la seule moi c'est Mike abala ezalaka Peniel tangu mbutu ezalaki entre ya Momo na Mike Kalambai je crois précisément l'année passée toyebi pasteur pétage donc Denis Lessi toyebi azaki abandaki kozwa part ya Moïse Mbiye ya abandaki koloba pour Moïse Mbiye bato mosusu bazaki pour Mike bino bobika ndenge babenga yango nini barando polémique tout ça bamamwana nyonso ndenge ezalaka ntango yindaka bamakambo ya bamajabu maria nini ezongisa kende sala mata kita ce qui est vrai nalandaka émission moko ya Denis Lessi Denis Lessi alobaka ke Mike Kalambai azalaka na bana
moko azala so pe na Cameroun so pe na yebita bota ye na camerounaise je sais pas to pe maman mwana ana za congolaise azala na Cameroun na yebite mais bato bele bolandaka émission wana Denis Lesi alobaki ke Mike Kalamba azala mwana Cameroun à part ya Cameroun azala mwana mususu na yebite so pe na France soki wapi Denis Lesi alobe lo mwa ba jara bana mibale mais na ba masolo bino bobika ba congolais kota ya koyeba ba vie bato basakanaka te azala mwana moko so pe mama nazala na wileri soki nini soki ndenge nini mwana moko ya mwasi asi akola mwana ngo nayebi te soki eza ye yo ote mwana moko mwana wana azala na bakota ba wileri kuna mama na ye soki ndenge nini soki nini mwana mwasi akola kuma jeune fille mais aza mwana mwasi mais aza photocopie ya Mike Kalamba wana eza bamasolo toyokaki ntango bamakele banda kobima période voilà tout justement ezala période ya makambo ya mwana ya mama ya mwana ya Moïse Mbie bozoyeba année passé oyo engindaka awa bamakambo voilà bavoice oyo ezalaki ya makambo paster Marcelo wana na Moïse Mbie na mama ya mwana Moïse Mbie na kati ke basolola na paster Marcelo batongi bato Moïse Mbie alobaki mais il prend du bombé ou quoi certainement bozoyeba voilà ba période wana bamakele banda kobima na nde babendanaka deja banda kala ekoti makambo Mike Kalamba na kati ekeye ezongelo bakongolais bamasolo ebetamaka ke Mike Kalamba azalaka na bana mosusu Denis Lesi alobimisa mibale moko azala so na Cameroun émission moko nalandaka balobaki ke je ne me rappelle plus na chaîne nini babeta lisolo ya mwana moko azala so pe mama na azala so pe na bawileri kuna babilo moko bongo mais mwana ngo azalaka photocopie ya Mike na nyonso wana bandeko preuve eza te ce qui est vrai preuve eza te toyebi ke balégende ezalaka et surtout toyebi ke na Congo en tout cas tout est possible kota kokosela bato makambo bazala mpe makasi kote mpa kokundola mpe bapase mpe ezalaka mpe blagi te touta komona récemment dekora lisolo ya dekora na mwana na ye e mama mwana lobi wana tokokota kuna te donc pour dire ke bamakambo ebele elobamaka mingi ezalaka lokuta mais mingi ezalaka mpe ya solo siko kanta mwana ya paster Mike oyo kombo na ye ekimi ngai cette jeune fille cette jolie fille mwana mwasi ya kitoko bomona jeune fille ya kitoko kombo na ekimi nga toye koconfirme te toye mpe koaffirme te ye moko la fille a mentionné komba Mike te alobi kaka kokana na papa na ye sikoyo batie papa photo parce que Mike tomoni ba ressemblance ya makasi bakokana est-ce qu'il y a solo mwana neto ezala kokokana ba ressemblance ezalaka ya bandeko ah oui ya na osekisa bino récemment tote ko perdre ndeko moko na kala mboka na biso ayebanaki azali na opesa ba précision te pour des raisons personnelles ndeko wana bandeko leki na ye en fait baza famille moko oyo eyebana famille eyebana ye na bandeko ne bayebana siko moko baleki na ye abala mpe moto moko ayebana na Congo vous comprenez siko eloko nini eleki leki na ye ntango abalaka akutaka mobali na bana na ye mpe sikoyo abokola moko ya bana wana bato bayebi kaka mwana wana azala mwana na ye biso nyonso toyebaki ke mwana wana azala mwana na ye sikoyo eloko nini eleki naye komona bafoto ya mwana yango parce que asi akoli naye komona bafoto ya mwana yango na ndeko akufaki donc neti oncle na ye boyoke nango ka ndenge wana mwa tokotana baposition te bandeko tokomoki baproblème na bato ya réseaux sociaux bato ba YouTube na ba TikToker en tout cas tokoma na babinemi imaginaire oyebaka te ntoka nde balingela kobulukula mokomso oleka kosutuka molangi ya dikoshe ozoyeba te na bo vraiment nakota mosino makambo parce que il y a des secrets de famille parce que ça bamakambo oyebani te soki bamilingi ebimi kuna bandeko nakozwa mokama te pamba eloko nini eleki naye komona foto ya mwana wana na oncle ne oyo akufa yoka ngai mais mwana yango akokana na oncle ne makasi azwa ye makasi boye eleka nango ti moko mosusu proche moko ya famille abetengi alobi te abokola mwana wana abota ye te ngabi bon nga mona vandi nde na buka na kosekaka obi nzambe na bomo ye
mais aza ba ressemblance ya makasi ya noko wana et pourtant aza noko ne ya makila te aza noko ne par alliance donc pour dire que bato bakokanaka wana kutu eza famille par alliance noko par alliance ya misusu kutu ezalaka mpenza ke boyebani te je me rappelle mosusu babengaka bayebisinga oyo tomoni lipasa nanga na video moko nazala nango aya mwana mwasi moko azali na zemi na tiktok bandeko oyebi ke bato bakokanake nga mo elekelanga esalanga somo bauta kotindela yango 2 mois passé coach oyo boyebi na tala video nga bio bato bakokanaka boye donc mwana mwasi wana azala atala libumbu azali na zemi na pasi ya robota sikoyo bafilme elle me ressemble tellement so balobi que non leki nanga to lipasa nanga bato bawandima et c'est ma toute première fois namona moto azwanga makasi bongo to mpe tokokana nene makasi bongo kande baloba mokili bato bakokana bato bazala mibale ta mosu mwana wana eza nango ka baressemblance parfois bana bango famille na mike te bato mosu balobi ta mwana ndeko na ye bon so aza mwana ndeko na ye c'est fort possible parce que na bafamille baressemblance ezalaka et moi j'ai ma tante mpe asona makufa même bana ne bakamwaka so baotalanga mama na bango mobimba babiloko wana ezalaka so amwana ndeko ne c'est fort possible so mpe aza mwana na ye tolobaka na ye mike ke makila babwakaka te mpo bato mosusu balobi ke no awanganaki ye ya mike makila babwakaka te epuis mwana kitoko boye soki tosuppose soki aza ya yo ya mike kende kozwela biso jeune fille wana présente biso ye boso bosolaka na kuzu ozala malamu obeta mpe lisolo na ye kanda obetaka ya bazion parce que na monoko no tolika totikala koyoka to kozala na mwana moko en dehors ya zion na shadai et ozala esengo mingi surtout ke mwana star tala kaka esala bien makasi soki nalobi bien soki mpo bino bozala makasi na bainterprétation moko mosusu motu moko okomela na commentaire opani olinga mai kalamba ete aka en fait c'est ça bandeko na oprofite nano na bandeko ebele oyo ta mosusu obotana na kibolenge otika mwana quelque part yebaki mwana alipamboli bible ezoloba mwana aza bénédiction de la part de l'éternel et soko owangana c'est possible ya ose rattraper soki mpe owangana te mais otika ye mosika okipaka ye te en tout cas luka obongisa parce que oyebi lobi te mama Marthe ayebaka te que Félix akoma béton un jour bakobenga ye béton un jour donc fais très attention mwana babwakaka te makila basakanaka nango te peu importe forme na ye peu importe wana ezaka conseil en passant mpona bato tout babota na bolenge ta mosusu circonstance moto esalaki owanga na mwana ou encore oabandonné ou encore otika ye pendant un temps molai pona par rapport en tout cas tant que tu es encore en vie c'est le moment nzambe alinga olanda émission mpo olokobongisa mpo oyebi te ta mosu lobi na yo mwana na motu akosala yo donc par rapport ya lisolo ezotambola mpona video ya jeune fille elle-même n'a pas dit que son père c'est Mike Alambai alobi kaka kokana papa na ye et bato bazwi batie bafoto ya Mike balobi ke mwana na ye bato mosusu bazoconfirme bazoaffirme bino boyebi congolais côté ya koconfirme maambasaka na te bamosusu balobi te aza mwana ndeko na ye bamosusu balobi non bafamille te rien à voir donc biso toyaki kaka mpo tolobake biso mpe toyoki lisolo tozoconfirme mpe te tozokoaffirme mpe te mpo nil part toyoki mwana lobi toye papa Mike to mama ya mwana kaka bato baradio trottoir ndenge mesana kozala bino boyebi congolais moto aba problème mais néanmoins toconseille soki aza mwana ya papa Mike en tout cas papa Mike ekozala malamu apresente biso ye ta mosusu basolaka na kuzu mais mokili eyebaki no amwana ye aza yaya na bazion ekozala malamu mingi parce que biso oyebi kaka aza na bana mibale mais c'est tout à fait normal mpona bato bakoloba te vie privée ezalaka te na star aza star ayebani tolingaka ye e tokosepela soki mwana na aza ya ye tobengaka ye soki kei na mai soki kei na kalambai soki kombo na ye nayebi te kombo kimi ngai soki ornela kalambai je sais pas c'est un peu ça donc toconseille mpe bandeko bana batika na kibolenge ou encore bawangana via bacirconstance na baréalité ya mokili eza nanu trop tard te parce que mwana aza lipamboloko te pai na nzambe moi c'est la grande dame mais merci de nous avoir suivis. Si c'était votre première fois, n'hésitez pas de vous abonner massivement et surtout partager la vidéo. Tout ça plus pour un conseil
et bon ça dessus nous conseillons selon les seigneurs hein, et on tout ça la conception ya tolika tina bonzambe et tout le monde mbala simana prochain épisode pona lelo tokosuka awa nzamba mona papa mbolela ngai bino merci au revoir bye bye ngamoku nekisa endeni nakozwa oboye nakokana na papa ya biso kosaba jeti donc papa biso fungola misu ko asanye oh oza bien te oyebi oyo mpe omuto opanza ndozana yo moni mwasi nokasa boti mwana sio te osa des autres. Je suis la photocopie de mon père. Na kokana na papa biso na biso aux hôtels d'été. Donc mon bolo bana kuteza tene parti. Ngamo kunekisa endeni na kozwa oboye. Na kokana na papa biso kosaba jeti. Donc